Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozolanda ngai ngandi kona bino Simo Poso Lobito nzeta moselu kataki rengunduka kamnya munene tembe sili bajalo bakufi ba faux compte pe bakufi lala lula la bulu yeke bataria bandeko naye ndenge na misana tukutana na ndenge na misana pe koloba na bino ndenge na misana ko solo na bino naye na solo na bino di solo muke apana bana di solo na koloba na bandeko oyo bakomela kinga na o babenga ngai pona na pesa bango moi explication pardon bandeko concernant neti bolobaki concernant nini batu ya Bostra ya na fingi Bostra te na soki bolandi bien mission na ndenge saka na fingi Bostra je ne peux pas le faire ça ngana koli bongo te parce que au moni batu misusu interprétation batu eza ba sorte belé nga jamais na ko finga na koli bongo te ba misu o ba yebi ngana koli bongo te na ba jango wana te botanga na ba jango wana te akofi parce que batu misusu ba kina ba catégorie o te afingi Bostra misusu non muto asambela ka finga kate na sepele na bandeko mingi o babenga kingai quand même na ba mama ona vraiment mi balwa na nzamba pambo la bino pesa bino o elingi motema na bino mama na bino ngabi pas Simo omoni ndeke sa to saka suna veyete tala boyebo ngabi batu misuna église bayaka na pona wa ko tsaba to ba mpuriema mama na lobibo parce que monte a raisonner na ndenga bi likambo nete zalike ezali na kati église na biso ba muto lokola ya bimisa ngobo eza pona ko aider biso ngana lobiteke na fingi bate ya Bostra wana bilo boyebiteke nani ndeko nani pasa na bilo azande konanga boyebi yango olingna bisa bino le tozana matanga na Kishasa kuna banani ngo tumonta délégation à 100 personnes ekikuna mwana mama na gasobo yeba katazande konangai Bostra sika bino bozali ndeko nanga tozana doya makambo ebele na famille wana azande ko nanga soki bokanisaka nini bokotuna ye biso nyonso kuna to ana famille na matanga ndeko nanga mwana mama nanga bozela mukoto bandoko bima siko ba presentaka biso nyonso bokomona biso ngala ko finga Bostra activité mwasa malamu mubala malamu afinga raté l'homme qui est bien éduqué ou une femme qui est bien éduquée akoko finga té ba finga kate mais siko yoko finga bongo éducation ba no pesa bango ndengeni parce que sobe ba finga na mwana o montekeza na ndenge l'oiseau de même plumage si tu es bien éduqué ba finga kate même ozo sambela yozo sambela siko zo finga soki ba bromo o monte ko sele loko seke bino na kata likambo na mwasa na ndumba bo na kata parce que soko ça na kata te ça la ça va pas te faire mal comme ça mais sous ba bitombo ki seke boyebi likambo ngana fingite Bostra TV azande konanga lelo so boyeba kate na fungoli bino ngo oya koyeba yebi opa koyeba te ayebi ba o ba yebi Bostra TV wana mwatsi na mobali wana mukobo mona ngakuna bokutika na munoko polele ndaku nanga wana mwana mama nanga tozana matanga wana mwana mama nanga sona bilemo ke mwana mama na sana problème na Bostra TV et ça ce n'est pas médication ngana finga kabana basi te ayebi binga pe bien ngasona bina finga muntu okoyina nga surtout moi soko yina nga vino mobi oyina na bandeko nanga mibali jamais na ko finga te eza éducation na kole na ngote na ba oba finga kina oba pesa nga pe toli ba yebisa kinga nzamba pambula bino ba ope ba finga ki nzamba limbisa biso nyonso toza bata masumu na ndenge bokanisa ki nzamba limbisa bino mais miso na tala ki azape na droit ko fingo ta fingo parce que eza to ko kutene sika moko to yeba na ki pete to kutana kana bulu yeke jamais nga na ko finga Bostra TV ba mama ndena linga ka wana ndeko nanga mwana mama nanga na fungoli bino mwana mama nanga ndeko nanga tozana matanga na Kishasa mwana mama nanga jamais wana za biso na ko sala ngote jamais boka ni sate osoki na finga ki na lobeli nde bato bazakuna badimba ko tsela biso désordre kuna ya wana nde e choquer bino na fingi bino te malamu o ako comprendre ka malamu o pa ko comprendre te nzamba lola pambula yi tokota na lisolo na biso bandeko lisola lelo na solo bala bino bomoni nani mwana mwasi oyo soki nani kisinzora bomoni ya wana yeti yaya eloko na uto loba pe yango oyo omoni na mokili boyeba kosolola meme ata tozosa omoni na yeko sala constant omoni kandi tosala ka ba youtuber na ba chroniqueur façon ka ngana la façon mutu ka lobanga dia c'est que n'est pas bien éduqué eza omoni memeli na ye ya maloba na ye ezolakisa vraiment ke ndenge pa zaleli
parce que tant na moni ki sinzora na mona mingi parce que na bako ça dépend to yeba na biso bana ki chassa na yebie to bandoko so la boyibo to kutana na ba place ebele na tala ye déjà eza comportement na ye asa na langage eza te que YouTube mte comme c'est impolite bongote eza ba tsine moko ça eza impolitesse na ye moko ya kata makila ya kubotama parce que na age obongo oko finga batu ndengo wana te oko bimisa bala yango na ibisi batabosa ba finga kate parce que soko so finga mutezo like c'est siko uteli parce que pour no bimisa ba gros momoko wana tout site kolit omoni mboka na biso lelo po ebonga ezala makambo ebe surtout éducation tozana 0 sur 10 tata so finga mama so finga bon soki mwana fingio ezala ngolo côté eza héréditaire à quatre famille na bino tala ki sinzoka siko oyepoto ozoko kokita na mboko na château rouge arrêté pas bandiko pona ni langage ya kitoko te yaya malamu efuta mabe esuka akana nzela tala ndiko na biso ki sinzo akoki ayepoto mais azokota ba place musute parce que nini osola ki bien te ya ona bisaka bino ke mutu nyoso ndeto komi na momo mutu nyoso alimisa mutu facilité na tsene bisaka bino ya musuba oloba ongala ninga koloba bona ninga mutu nyoso na mokila za mutu teke basala ki mabe mutu mususu pe aza teke ozotela ka toso nsono malamu retourna ye oyebi yango te parce que na moment mutu akosala mabe azoyeba na te bandeko tala ndenge seconde ko na biso ye il fallait ba yambona to yambono ner to solo yo moko ko loba babuzoba makambo ani ozoyeba ki dignité no ya mwasi te oko finga makambo boy batuba obiki tango bazola kisanga na château rouge on a otala kaka nazomona deja ngadi kuna ekezalo pesi mbwa makaka azui lolo lula bulu yeke depuis qui pomba tembe na tembe bolos nde na yoke ki ni conseil no le 22 mokako swa batu nga ba ya kuna yamba bango le 22 ekozale likamu na chete boko tondi sa mama makamu ndenge za wana parce que muto aza bien éduqué surtout moi si soko za impoli eza kindoki wana na zomso mama impolitesse bongana moi cité wana na biso okozanga makambo ebele baya kokomona mbuma liboto to na Dubai to na Libye parce que okoza okobana okuta na kana batu mama no liyo ka o trobe nde bando liyo ka goûter les street moi ça bongana impolitesse ti wako ina ili opa kondima ngandimi nyoso makambo lolo lulala ibratopiana bino nde fierité bana mboka ya makambo ndenge zalaki wana oke noko finga ka bandeko bani ataba ote ngaite mutu na lobaki ndenga lobi lelo o ngaite mutu na lobaki kofi mutatinda kinga aya ya wana pali kosana makambu nemi kofi ngaka atinda kiyo yo moko somone loko teke eko bebisa munini mitema bato kisinzoro zokola te kisinzora ozalaki boye te nini okote ne monde nini wana ngana yibile ko boye te mwana mama na ngai ata ye konfianga lobaki no loba buso bana bongo mpona nini na bengi so na poto batindi mutu buso mutamemi yo kisinzora vie eza na ba circonstance ebele eza mpe na ba surprise ebele mwana mama kolinga ko limiter vie na ote yo moko solo laka o solo laka no bien koko taka na babusuba mususu eloko musuba zolinga ba peso kintu est-ce que ye konfianga alobino loba mabe asomelo lupangu atioka na bade atione be red pamba na bato atione be red na bato parce que maloba misusu ono olobaki wana oyeko résoudre ngo après lola lula bulu yeke bataria batamada osoko lipe na mona kipe kisinzoro asa kunu mtamadaila pasa bi mutaria na mutandani madaila asa ko mutasemi c'est asa ko lipe okomeli oso zuba koko parce que moi si soko soboti muninga moi soko mi mama hela kabongo lola lula tutu kaluche mabele mamie Gigi Lumbu mukwa bongo yana kaluchi Eric Lumbu Nazo c'est la prime d'activité na Belgique. Eric Lumbu. Nazo c'est la prime d'activité nanga. Na Ige Lumbu ya leki ya ba tutu kaluchi. Ige Lumbu na Londres bana membre. Makamundenge ona ya mwana buzuba musubo zo sala.
Siko yo ye ta kofi alobaki na yo so pe ya solo so pe alobaki na yo mais yo moko conscience na yo ozomona te ke loko soki na salibo conséquence na ngo ezali kisinchore bazo memoka na bulu ye ke boye bazo memoka wenda ki ambote mutako bomoko ye bate kisinchora na lobaki na kutano na koyiko kutano te parce que na mona ki na ngande na kozwela yo te na bona ko benga ba interprète ba timisupo ba bengi biso po ye na ina tawana parce que bohane be rebele kisinchora ozana vitesse ko leka te eza bongo te mwana mama moi sa bonga ka bongo te biloko msuyo salaka mubali mutako tsaka yo motoko bayako kato libele na kanda kaka okoyoko tsali kofi mtsa mutema otiki bana no tiki fami kisi njoka zala prudent na vie ndiye basoko kandelo na mama musoma ngaba tso pipila ya bakami kura ko ndike swaka na ba tsiye ba tsona Dubai na so ngoko pumbwe ozaki pe mayelo yete conséquence ya kosala mabe efutaka kaka bana membre mutakosa minete futaka lelo tandi bona biso kisinzora ozoko kata place mususu ko yate parce que buzoba na yo mabe na yo bilobela ba pesa ki yo combien pour oya ko bebisa réputation no pam siko komi ba place limitée parce que ngala yemboka wana yeno kutabona na ngam place nyoso na likam siko okomi limité parce que buzoba na yo moko mto memisi yo atozo ngandi tingana zabu yaya ondika na salibo ya nzeta muselu ko solo la na falite finga fali na kombino yangana sutu kilake lokote oya yebi ngamna ko na ngadiembu sia eloko nyoko pesa nga oye a part vie so pesa nga ka opienga mu pepeto opienga ka pema na kosepe eloko nyoso mukili ya oya yebi ngamna ko na ngadiembu buzoba na kosutu kila nini eloko nino kopianga ya tsika ndenga simo pocho na vandi lobito tembera tende ekosutu kisanga wa yebi opa yebi nita vandi na ye na sansu wana soki to lobi o to lobaka c'est le scram tata mapasa to yoki miziki mama umbela état d'esprit yango wana boende salaka Fali pupa kani nde makambu félicitations na mona ki papa ngaso likambu za malamu na kumisaka nanga oya boya tali na sansu wana oningo zana ba problème côté na ba kisi nzoka yo na ba chroniqueuse na ba ningo na ba chroniqueuse ya ba ozana camarade na ozana ite mutu nyosa kuma ko banga bilo okoma kwa kena nyoka kufa me atika la kaka na somme mutu omuntu amemiyo kumisa ya memio na ngolo nzambi ya sulu parce que ça pas kofi olingo ko bamba kale so okomatela wat ta yimo ko susa sa ibande ko finga a so utiliser mais you sans le savoir qui si nzo yeba ki soki ka osela ki na kofi olingo ko bamba kale so botambusa ngo tina ngo pa ki nzo parce que qui tu dois biso to lingo ming no ozala be ki si nzo makamsu to koko loba wate sama makamsu to koko loba ngo liba na kata nini kiti oza mutu musuyo koko loba kape ba bilobela mususu wana ba mama na chateau rouge kanisa bango tana likambu moko ba ndeko nona basi atala likambu moko ifalo kanisa eloko mususu ngo finga moko talobi na kanisa ngo tana li bien fait mo ya soki mutazaka a reconnaissant na likambu moko te osala ye andoki sope moni muta finga kabatuka makama bêtise landela état d'âme ne soka zandoki ta subaka ponga neti mukolo bonde ba misuba ba okelo ko finga mutu ndena moni ba tuba fi ba misude ba finga kabatona ba gromo asokoma yaya na osala kimia te parce ngana ba songa bina finga mwasi to mubali mwasi surtout okoyina nga vina o mobima okotika okoyina basi mibali nyoso mukili yango na bangaka na banga ke loko wana koloba parce que mwana so na bimisi yaya video mo bimbe bana ko sana ngo ke sala ta 5 yango na yango ka ke zoka na banga na ko boma mboka na ko kanga pe nini YouTube ke kangama parce que e ke sala momo ko na ko loba e ko tikala ni basi ne so ba ko yinanga na mokili yango na banga ko finga jamais ato sali no ndenge lo sela ngana finga elobi fali na otala yote yonde mto otala nga omona yote eloko mabeka mte finga yo so mona eloko kitoko evandi na ngo bien éduqué e finga nga ndena vai na ngakabu na mso abona bana ko finga naye ona finga soleil na finga naye wona na finga bana ndako bana members soleil wanga mwana ndako bango wana nyoso Christian Bala
na yoka ki na vie 9 5 jours makambo esa kuna c'est le pas ko sala moi nini kuna toko ya na soki invitation na koya na koya mabele mame na oya kuna nyose za makambo ndeko na tala sikonde ka sali ozala kino mala mama na modeli nde bana basala balingilaka kisinzo bana ya mama wa chateau rouge kisinzo ka ngaka zonga bongo te banga basala ndenge basalaka oniko zo matana kimpuka mbongo te yo mais oyebi ko sola te ye ko fia ke no ko sayo tiko ko fia pia mbongo ngote aneke abebi sola ba relation belé na moni le bande kono neti bonoko sona ba lili makaya wana na bakebele bele na bosanyo yo lelo bo kaboni kaka na biloka mukie tala eloko kaboni yo bo kabona ba lili makaya te tala ndi bo kabwani parce que eloko ndi esanga ki yo oyebi ko solola te kitinzoka mutazala ka bongo te oningo finga pe ba ndeko mibali trop na ko tanga na bandi nana ngo te finga e to kronki nana ngo finga yete ba so tso ndine be rere Christ nzoga ba tsa ko na be rere muto a lo ba ona so biso ngam na biso vérité muto a yebiso ke ote ndenge na finga na limiso Christ nzoga kosi obi ko nani ko yina ki mukolo nde to ko ba ajabu pona limisa mutu isakati misise komedi na mute amabe mama soki ndoki yo kakate ndoki ki mukolo ebiki sakati yango wana parce que ndo soki mutu sa na ba aso to komi na ba kangelo kanda kisi nzoka so mutu ana bia limiso yaya akosi lo banza ba kota na motema ni avanda andi kaka boy lola lulala tekere bumba na so c'est la yepe musuwa na c'est la prime d'activité zo umela makamo ya wana to lo ba nini to pesa c'est que eba bepesa kaka pa ya kisi nzoka yo ba koko manipulon na kofita yosa mama mo bimba deja oso komi oso kotipe osa mutamandrandelo amutalelo ta mutariwa mutamadayilo mutakala pour ni ba biloko ndingo ba zoyebisa okino kusala kabungu ofinga kabatu ba biloko ndingo na kisi nzoka ete yayo kisi nzoka ngana zo biso vérité omoni eloko nde to bimaka na ba TV boy ebongisaka batu ebomisaka pe batu faites attention vie ko limitaka fino te na biloko buzoba zoba okusutu kela nini ye soki pe mta yebisa ki oke finga yo mama munene boye ozape na bakoko bana bano finga mutu ngape na ndima na yibila ngato soko pia ngali kolona se kaka ndinga na tona biso ba passager ozwanga te bana membre kotela ko yana yote ko meka te poske ke ko denda si atapata solo ngai na elekate yaya ngana talaka lelo na talaka lobi pimela ngambongo me tikanga na relation ndeka baba tikela biso ba relation to koma ko renye na ko tikela nga nango yo kende na yo me tikanga na sana relation ta ezo potana to kende kaka obebisi masolo komi problématique na bato eme ileo na Londres modeliste munene ye wana Jackie Kalala na Londres motema Anastasie Pombo bilo pe mususu wana ose la prime d'activité makamusi bibaki nango oko expliquer nini pona oloba nini mboke sali coletage Christine Moseka mwasalamba kame musani mwasalamba kame ko meka ondika so tsela mupaya mabe yango na defo mutsu ye wana bangwana bakamaradi ya nani ya kisi nzoka pile kisi nzoka ye wana mutsu ya Christine Moseka kamaradi ya nani bangona yuyuma ngwawo bakamaradi na ye bakamaradi ya kisi nzoka ya motema aye kasimo kino kotea ye bino musuba ya bako kata bino Dubai bo kino luka ye lolo edilo ngange na États-Unis mabese beti ndeko na biso mwasa ebo solo la te kisi nzoka biso to boyi yo te biso ba ndeko no to lingaka yo me yo ne muto zandi siko lingaka biso te bokuma ko sakana na biso ko finga biso kisi nzoka loboko esungaka ba fingaka te yo za mutu lelo bakolo bano pe likambo kisi nzoka yo ngoko tambola to lingaka ba soki pe na hérité tike la biso na kisi nzoka mukolo ko ya oyeko soye oh nandire to lingela kayo yo moko bebisi relation na batata ba yinio na bande okozwa no mendenge to eninga kozala ngoza bongo kisi nzoka batu bayambi yo te soki babi bayambi bakosi yo omoni biso to moni batebele te parce que makamsu to zotala ngona musika alinga la monenga o alingo soko luka to solola egezala keba nyoka
na sansi wana kisi nzoka ete ya yo place nyonso ozokende ndenge mpo komina na garçon oyo amemi yo na poto zala mayele yeba kosolula kisi nzoka tala eloko bakoloba noloba oyo mpe bakokoloba eza na ntina te eza na ntina te ye soki mpe kofi ayebisaki ofinga ati oneberede mwana mama eza na ntina te talaka lelo kotalaka lelo te talaka lobi ekosukela nga ndenge nini na conseil nazopesa yango wana apprendre ou à laisser merci bozala bien